Ingeta, la famille, Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, koya kolala, kola mukana ya koinda, koya kolala, kola mukana ya kobeba, koya kolala, kola muka surtout na ya pasi pe mawa, na pokwa oyo ya lelo le 16 octobre 2025. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, cette soirée plutôt, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo toye na makambo bandeko nanga braquage oyo eutaki kosalema bandeko nanga na ville na biso ya Kinshasa ekomi kosala pasi mingi na motema, ekomi kosala pasi pe mawa. Avant toya kokota en profondeur, toya kokota na muzindo ya makambo wana la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota pinza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Pitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi et pourquoi pas Ndeko Nabiso Valérie Petelo. Voilà. La famille, lelo toye awana dossier, toye awana situation, toye awana makambo concernant braquage bandeko nanga oyo euti ko salema. Surtout na Congo na biso, nani mutu asali yango, ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Honorine Porsche. Wana penza nde kombo na ye bandeko nanga toyaki kolala kabu ye tolamuki nzoka ndeko na biso ya mwasi ye abandaki kovanda na ye na Allemagne. Ka ndenge zalaka azovanda na Allemagne nde place pe ayaki kobota bana na ye. Selon ba histoire, selon ba explication bazo pesa biso nombre ya bana, il y a de ces personnes au balobi azana bana 5, il y a aussi d'autres personnes au balobi azana bana 4, mais la plupart il y a ba information au biso tozo zoa ezaka kake azana bana 4. Alors azana bana na ye na Allemagne azo bundaka na ye vika ndenge zalaka. Diko azwaka passeport, moi visa et monani alobina zonga Congo. Ba camarade bakanisi ke non ndenge za boye Honorine de son côté ake Congo kobeta moi tour. Nzoka bandeko nanga. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe. Ki mobile ye salakate, pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate. Mokulu makasi, tope alalakate. Tozali na solution, na
na Gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille kande na yeb sarabino batela santé soki oko batela santé na yote mutu moko te akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya komi batelaka. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille Gavker ayena ba solution ya makasi. Gavker ayena ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama makasi na oyo etali makambo mabota. En tout cas bobenga Gavker na lombangu ba solution ezali ba solution eye na système moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà. Toza kaka na histoire ya Honorine Poche oyo asalaki braquage bandeko nanga na Robank. Kande boyebi na Robank bandeko nanga batu bakendaki ko retirer bambongo, batu mosusu bakendaki ko kotisa bambongo, siko ye a profiter kaka na opportunité wana amemi bunduki na ye alobi awande nazo ya kobomaka batu. Bandeko nanga ezalaki somo masasi ya kosakana te eyaki kobeta makuna. Sans plus tarder, en tout cas na tiela bino nanu ba explication ya yemoko Honorine makambo azobimisa awa ndenge azoloba bandeko nanga nga ya bino mama Etoiline na ozonga kaka sima pona komeka koya ko continuer moi analyse na biso kaka ndenge esengeli tolanda. Et on se retrouve juste après. Dis-moi, comment on a dit? Honorine. Honorine Annie. Porsche. Porsche. Au Ganosa na banque. Na sala kuna na banda kuna. Uvana na banque na Robank. Allemagne. Uvana Allemagne. Ah, je connais la banque yo kota pona nini? Na kota na banque na kota kuna omena c'était pas comprendre sur ma na lobe na madame na dabe quelque chose pesa mbongo elle est là pour ma bête après ba zéro ma bête ba kanti na lina boma bongo ba soda ba beta masasi na kati yondo yakina bongo na bête mutu tena ta mundu na tuni ba soda o yo recruta ki ozoi bango ba soda wa ya initeni na si ba soda mo te papa ba soda o bozala bango na kati zo beta masasi ya initeni na yepi ba soda te banga madame yondo betinga masasi na bête mutu te masasi ba botolinga mjou mundu ka plastique ngo botala eza pa na bango na bête mutu te mundu est-ce que bomona ki mutabraka ibino nani mutabraka ibino nani maman nda kota na mundu ki boso bongo ba soda musu akota ina bango jana moko yeka ni mtakota ki bongo masasi bano beta na kati keche mbango tira ibanda moko bongo keche tsala ibanda okay na yaki na keche tena yaki na mundu ngamo sawa hotel zo bande zapi hotel eza na portable na adresse ba botolinga portable hotel ozo vande za wapi eza na matonge mais adresse nyonso eza na yo portable atuna yo na matonge papa na adresse na yebi te papa na place ozo vande na yebi ndenge bakendaka mais na moto bon na kata banque comme ndenge na moto dis-moi comment on a dit Honorine Honorine Annie Porsche Porsche au Ganosa na banque na sala kuna na banda kuna uvana na banque na Robank Allemagne uvana Allemagne ah je connais la banque yo kota pona nini
nakota na banda nakota kuna oménage te ba comprendre nyonso mama nalobi na madame naza abenza quelque chose pesanga mbongo ezala mpona mabe te apres basengo mabe bakanisi nalingi na boma bongo basoda oyo bazobeta masasi na kati yo nde oyaki na bango ngala beti motu te natanga motu natuni basoda oyo recretaki ozwaki bango basoda wapi ya unité nini ngala basoda moko te papa basoda oyo boza na bango na kati bazobeta masasi ya unité nini nayebi basoda te madame yo nde obetinga masasi ngala beti motu te masasi babotolinga munduki ya plastique yango botala eza mpa na bango ngala beti motu te munduki est ce que bomonaki moto abrakaki bino nani moto abrakaki bino nani ngai na beti motu te mama onde akotaki na munduki muta liboso bongo basoda mosusu akotaki na bango nzela moko ye kandi moto akotaki bongo masasi bano obeta na kati Kechi mbango etikaki libanda moko. Bon, kechi etikala libanda. OK. nayaki na kechi te nayaki na moto nga moko Ça. Hôtel ozovanda eza api? Hôtel eza na portable na adresse babotolinga portable hôtel ozovanda eza wapi? eza na matonge mais adresse nyonso eza na Yo. portable Atuna yo. na matonge papa na Pesa adresse. nayebi te papa Place ozovanda eza. nayebi ndenge bakendaka me na moto Bon, na kati ya banque okomi ndenge. na moto Dis-moi, comment on a dit? Honorine Honorine Nani. Porsche Porsche. Ozosa na banque. nasala kuna na banda kuna Ovanda na banque na Robank. Allemagne Ovanda Allemagne. Ah, je na banque yo kota pona nini? nakota na banda nakota kuna oménage te bacomprendre nyonso mama nalobi na madame naza abenza quelque chose pesanga mbongo ezala mpona mabe te apres basengo mabe bakanisi nalingi na boma Bongo basoda oyo bazobeta masasi na kati yo nde oyaki na bango ngala beti motu te natanga motu natuni basoda oyo recretaki ozwaki bango basoda wapi ya unité nini ngala zi basoda moko te papa basoda oyo boza na bango na kati bazobeta masasi ya unité nini nayebi basoda te madame yo nde obetinga masasi ngala beti motu te masasi babotolinga munduki ya plastique yango botala eza mpa na bango ngala beti motu te munduki est ce que bomonaki moto abrakaki bino nani moto abrakaki bino nani ngai na beti motu te mama onde akotaki na munduki muta liboso bongo basoda mosusu akotaki na bango nzela moko ye kandi moto akotaki bongo masasi bano obeta na kati Kechi mbango etikaki libanda moko. bon kechi etikala libanda OK nayaki na kechi te nayaki na moto nga moko ça hôtel ozovanda eza api hôtel eza na portable na adresse babotolinga portable hôtel ozovanda eza wapi eza na matonge mais adresse nyonso eza na Yo. portable Atuna yo. na matonge papa Pesa adresse. nayebi te papa place ozovanda eza nayebi ndenge bakendaka me na bongo na kati ya banque okomi ndenge na moto Voilà, de retour na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa ba explication ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Honorine. Bongo Honorine ye abandaki kovanda na Allemagne. Kande na bando betela bino lisolo. Honorine aza mama ya bana. Aza na bana soki 4, soki 5 la famille. Alors, ka ndenge ezalaka mwa passeport na ye mwa visa alobi azokende na Congo obeta tour. Nzoka Congo wana ye azozonga eza pona koya koyiba. Eza Congo te keno aya kobeta tour. Asi a calculer penza lobi comme tomonaka na bapoto, tomonaka na bamboka mipaya, bakotaka mingi kana ba bank, batie kuna bayibi, wana deja bazwi bambongo ebele nga pe na kotaka kuna comme ça na kende koyiba. Siko tango akotaki, azalaki na équipe na ye. Azalaki ye moko te ataka ndenge bomona ye azowangana. Ezalaka consigne o bapesaka bango ke il faut ko wangana kondimaka te. Poko soki ondimi okozala na problème bango bakoki ata koboma yo. Donc soki bakangi yo moyen obimisa baninga mosusu eza te. Alors yango bomoni Honorine pe de son côté ami bombi ata ndenge bazotuna ye aloba bakombo ya batu mosusu oyo babando sala na bango ensemble. Honorine de son côté azoboya kobimisa. Bandeko nanga ezosala soni ya makasi. Soni penza ngana lobaka toujours mwasi deja soki okomi na niveau ya kobanda kobota. Il faut ozala mwasi moko ya mayele. Pourquoi? Parce que na erreur kaka ya muke bana na yo ba kompatir na makambo ebele. Ba erreur kaka ya muke oyo koki kosala na vie yo komona kaka non c'est normal.
boyende to salaka mais bana na yo bakomi ko empathir na mwa ba erreur na yo wana. Bandeko nanga ngana lobaka toujours vi oya kimuyibi bambongo ya kimuyibi okosala nango eloko te. Pourquoi? Parce que moni soki kande tolamukaka na ntongo boke boluki musala oke osali mutoki na yo oke osali mutu aya koyiba yo. Eza na batu mutu nyonso baya koyiba yo mbongo kabo ya l'occasion de rien. Mutu nyonso abimisaka malobe na maloba wana ezwaka batu ekozwa yo penza na pete nyonso. Yango bomonaka miyibi ebele basalaka na bambongo makambo ya malonga te. Kande bomona bakaba bandaki koyiba se koyiba ba mbongo ya kosakana te. Me bakaba wana batikala kosala makambo malonga te. Ezalaki ka batapage babima bakende koto yo basalisa bafeti. Donc mbongo wana ezopesaka bango vertige na ndenge moko ya kosakana te. Otali mwasi yango Honorine yango Porsche aza mwasi moko kitoko. Mwasi moko penza otali boye na ndenge na ye ya koloba. Mwasi moko ya kitoko ya koloba kake no. Mwasi moko avandi si masolo na ndaku na ye, avandi si penza bana na ye na ndaku. Ake kolukela bana na ye balie batondi. Mais ye azo se permettre na ye akende koyiba. Ya moni na ye vie ezande na koyiba. Vie ebongi nde na koyiba. Vie ebongi nde na kokende kobetaka batu babale. Ezo sala pati siko tala niveau oyo bayaki kokanga ye na bilamba baye kolongola ye. Mwasi ya pembe nyonso esili. Basi tomi pesa valeur. S'il vous plaît. Ata yango souffrance ekoteli yo na ndenge nini kende koluka musala. Kende koteka, si faut que oteka ta makala teka. Vi ya kimuyibi esungaka te. Pe vi ya kimuyibi ebongaka te. Eza vi moko ozo limite vi na yo moko ozo limite pe vi ya bana na yo. Na minute okutu tozo lobe, ba photo na ye ebele alongoli deja na ba page. Ya lobi ke basi babotoli ye téléphone. Donc ka batu na ye o bakendo yiba na bango ensemble. De batu na ye wana balike kolongola ba photo nyonso na ba page pour que batu ba reconnaître ye te. Ezo sala ka pasi yango na Congo na biso tozala toujours vigilant. Ozo kende bipai zala vigilant. Kokende ka kokende boyete. Zala vigilant parce que na Congo koki kozala na mutu mosusu azolandaka yo nzoka muyibi azana posa ayiba yo. Donc tozala ka keba penza ya makasi voilà. Yango ka ya muke na ningaki na partager na biso en tout cas suka nanga yo yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye bye.